magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Tala place ya kitoko ya kotanga eza kaka moko na commune ya Kalamu. Bibliothèque moko ya makasi na RDC Congo. Bibliothèque moko ya makasi na RD Congo. Ezalaki kitoko pe elengi makasi na lecture. Mwana nyonso esengeli atanga livre oyo. Tant que chercheur, ils ont poussé beaucoup plus sérieux awa. Ils ont biloko belé auto sengeli to sala. On a recourir toujours na maël ya ba prédécesseur, c'est-à-dire qu'on a idée par rapport à ba misala on a zo sala. Yango zomona depuis un certain temps naza awa naza ko travailler si ba dossier tali politique au talipé makambo ya mboka donc toujours acquérir certaines intelligence na kotanga ba livre oyo ba tient à disposition na biso ba chercheurs. Aye na ba nouveauté ya sika. Aye na ba nouveau ya ba livre ya sika. Oyo vraiment ba nouveauté ya lelo. Pe bandeko bozanga te bolanda ndenge chercheur alobi na micro ya Lingala News. Vraiment simba pe oyeba ke awa eza nde lecture na lecture pona koeba histoire ya mboka RDC pe ya monde. Voilà. Oyo vraiment ba nouveauté ya lelo. Aye na ba nouveau ya ba livre ya sika. Oyo vraiment ba nouveauté ya lelo. Pe bandeko bozanga te bolanda ndenge chercheur alobi na micro ya Lingala News. Vraiment simba pe oyeba ke awa eza nde lecture na lecture pona koeba histoire ya mboka RDC pe ya monde. Voilà.